tosomba yango badeshe moko bilama na bagazin moko eza awa. Ok. So tosombi nde totambusi yango mpone tozomba otambusi koteka koteka babilamba tombolaka nakutaki nango na kosaki problème na ngai nobaki natala kosunga ngai osomela ngai ta ballon mpo nabanda koteka nde natala ballon nde nabanda kotamba nde totambola na ville wana eza mpenza malamu te. Ça va. Waouh. Et à lourd batie babiloko vraiment yango mama yango batie bacentre parce que namonaki que otambolaka boye nzela nyonso eza malamu te nayetaki merci oyo napesa oyo nayebi te nafukama mpo napesa merci oyo namonana te na vi na nga ata ndeko na nga moko afami asayebi nga likambo te eza nde nzambe mpo nayebisaka nzambe pambola mutu mosusu mpo akopambola olingi balon nini soki nakata yango akwei te papa akwei te mama chatala akoma mokolo masala ekoyi mosika omoni koseme na mabele bien fungolisa na bamaison akoma okende na badubai ye papa nasepeli papa namoni yo lisusu nasepeli papa antuka papa nzambe azala na yo papa nzambe abatela okuna esika ozali nasepeli papa nzambe abatela yo nzambe abatela puya natiaka mikorosi na losambo papa nzambe abatela yo mpo yo ni moto osalinga nazala sikoyo akoma kosomba balon na ye ye moko bafacture nde yango oyo nakenda kosombela esu te esi nake kosomba bafacture yango oyo mati bafacture yango nasombaka balon asombaka babalon na ye binono lekeli ye awa toza place na oteka place na oteka toza na ndeko na nga mwasi yo totekaka na ye yeyo bafele bakoma kosepela mama koma ofuta ndako bonzamba bafele nzambe atika yo tomona mosala oyo esala mosala ya balon wana oyo tosombaka yango oyo ekoma kokata babalon ebele. Donc en tout cas merci beaucoup na bato basungaka yo na bato bakontribuaka mpo osala mosala oyo okomisa mama Chantal femme indépendante. De la peine, c'est l'effort qui m'appelle à moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. Et plusieurs demandes ya lolenge nini ya ko participer pour na kosunga bande ko na biso na mboka Congo mokili na équipe na ye ba lancer cagnotte ensemble et dans nos familles. Na se ya ba vidéo nyonso ya Congo mokili okomona lien na barre ya description o cliquer na lien wana et kobimisela yo page oyo ya cagnotte place ya je soutiens osungi bande ko na yo ensemble et dans nos familles. Et vendre un rêve. Donc c'est-à-dire que la dame que j'ai rencontrée, Nanzela Karaboe, Nakolo Yolo TV, Kakande Ozaboe. Eloko eza po protection na pona koya kamingi na nzela. Soki eloko eza te, ndenge na totambola kamingi koko esanga. Yango eza ka protege na ngai, natambola na po kina koya te. Et exposer problème na ye. Donc diaspora et touché Ibino Makasi dans le délai et vous avez réagi. Comme on a toujours l'habitude de dire que le bienfait s'additionne toujours. Mbote maman. Mbote papa. Et nayo obandaki koleka bato ba mona ngo na ba image awa mais expliquer ce problème parce que on a comme on a maman Chantal. Maman Chantal. Tosomba yango badeshe moko bilama na bagazin moko eza awa. Ok. So tosombi nde totambusi yango mpone tozomela otambusi koteka koteka
na babilamba tombolaka na botosoma na ba déchets batekela biso. Ezalaki so problème. Ezalaki problème nakendaka kosomba mwa ba déchets ya bilamba ya bana. Natambusi mpona luka ta moyen na vivre na bana. Nde ntango nakutanaki naona kozalaki problème na ngai nobaki natala kosunga ngai osomela ngai ta ballon mpona banda koteka nde natala ballon nde na banda kotamba nde kotambola na ville wana eza mpenza malamu te navanda mwa esika mo boye nafungoli ya mwa nini na ngai ya bien ke nakomoteka. Wow! eya lourd batie babiloko vraiment yango mama yango batie bacentre parce que namonaki ke otambolaka boye nzela nyonso eza malamu te nayetaki omaza na kimia makambo mpe eza ngai ebele na mutu kokende boye kosala boye mais oyo eza priorité na nga parce que makambo na kosala ekoleka jamais souffrance na bino na valeur oyo eza prioritaire epa na nga bino kozala mama bino nde bato bobotaka biso yango nalobaki na ozala prioritaire na eloko oyo yango oyo mama oleki otekaka biloko banda oloba ozwaka zope $20 ozope nini oyo okoma quand même na yango oyo quand même en tout cas elekela nga na kokoloba te merci ona opesa oyo nayebi te nafukama mpo napesa merci ona monana te na vi na nga ata ndeko na nga moka famille asa yebi nga likambo te eza ni nzambe mpo nayebisaka nzambe pambola mutu mosusu mpo akopambola ngai me asi nzambe atindeli nga nde yo yango na papa napesi yo merci libulu na yo oyo binisi ekauka te na kombo na yesu nayebi ndako anganga te nayebi kombo na yesu kisi na simba na maboko yanga kombo na yesu singa loketo na ngai eza kombo na yesu sekra barema na ngai yanga kombo na yesu soki makasi esilinga nalukaka kombo na yesu po ye autorité morale kaka kombo na yesu nakimaka mbangu na kombo ya yesu ekomisaka nga molayi esika naza mokuse kaka kombo na yesu epesaka nga mapapu akopumbwa esika na kokoma te nayebi ndako anganga te nayebi kombo na yesu kisi na simba ayatala biloko arebo antuka biloko arebo ayana kokata na kosode amatala biloko bana mama aya yuma na kato yanke na balon yaya kokata na kosode babena sika biloko bien biloko arebo biloko arebo abiso tozokata na biso nakokata na kosode yuma na kato aya yanke na balon yuma na kato yasinde balon asimwasinde balon yaya nakofungola nakosode mwasimwasinde balon tala biloko kitoko yaya tala biloko arebo biloko sika bakilota bien nyonso tozokata tala bakilota bana tala biloko bana mama nakokata nakosode yaya akokata nakosode yaya El Chanto félicitations maman tiaka na ocha na centre yaya nakokata nakosode yaya biloko sika biloko arebo tanga pe kuna centre lelo naza isusu assistante ya doyu ete nakomi assistante ya mama Chantal na mabelali baokata balo awa lelo nga na ye kosala assistance na bango yaya chana nani kuna mama tala biloko bien mama biloko eza awa mama yaka olingi mwana bonga yaka
na maman Chantal. Maman biloko bien salité. En tout cas, ado yuwe, naza isusu assistante na yote. Na komi assistante ya maman Chantal. Tala biloko bana mama. Lelo Mwasi ndeko lakisa mwana. Yuma na modèle papa déranger ngai. Alobi kende okende komona maman Chantal. Est-ce que azoteka kaka? Nanebisi papa. Na solo la ranaye azoteka. Akweya te. Po ya zaki kobanga ki okweya. Na bite akweya te azoteka. Yango moni lelo na albaki na osala te. Na longwe na bureau. Na ye awa lelo. Yuma na kwana ye mama yaka e. Tozo solde awa kona. Yankena balon. Yaya tozo teka tozo solde. Tozo kata tozo solde. Yaya tala biloka kitoko boye. Takosana kitoko. Yaya tala biloka kitoko. Biloka sika biloka yaya. Donc maman Chantal vraiment comme indépendante. So moninga na vie, va mercredi jour à prière. Nde na ka yora na teki lelo. Lobi na lelo na teki. Deuxième jour. Troisième jour donc on si prière 14h. On songe yo koteka. Donc otambola no suna ville te o. Parce que je monte na zokata. Papa na koma kokata ballon. Azokata ballon. Mais papa je de la femme na latite. Maman Chantal je de la femme na latite. Liputa. Papa liputa. Maman neno kanisi ngai te. Akoma kokata ballon papa. En fait, il a insisté qu'elle obi kende ou kende komona maman. Ndenge nini maman Chantal. Po oyebika azonga déjà pour toi. Oyebite na ipsa ki ote akendaki azatiko déjà na poto. Donc malgré azan na poto mais motema ne eza kaka na ba mama. Et baza ndenge nini? Otalaka bango. Est-ce que obetelaka bango tout? Ah lelo la sali kutota musala te. Bikende il faut que nous komona maman Chantal. Tant mususu akoya te, tant mususu ngabi na yebi na onte me na kokoma kaka na ya komona maman Chantal na yo ezela Ka bien nazali ya papa na nazali. Na koko koya te. Soki na koyi na lo ka fa yeba. Mama tala biloko bita nazo sede. Mama nazo kata. En fait, biso to linga kindebo. Particulièrement yé papa linga kindebo. Ndenge amoni musala o asemi tala iboti mbuma. Pour ngai dès le départ parce que tant que c'est papa nga pesa nga mbongo pour na remettre yo mbongo nga na ebisi na bi na ebe wa machote ba congolais nazaki kobanga na bi okoya ko pesa mbongo boye azwi mbongo na facilité ya ebe bisike utite tant mutsusu aro gaspiller tika yo pesa nga soki pe o 400 soki 300 pesa nga na sombela bango ballon na robenga maman Chantal olingi ballon nini Soki na kata mo de traite. Wow. Soki na kata mo na zo place. Soki na kata mo bito na moni moi ba e komo ka na hôpital ma kele. Mete o el kolo. Wana balo wana première kata ma 300. Habitué mi. Bete ko so deuxième so. 180. Oda mi fo ba. Na ko chaque. Ko so c'est la jeune fille. Na 200. Ça va prendre déjà. Bravo. En tout cas, félicitations maman Chantal. Vous êtes vraiment moi c'est à vous féliciter. Maman tala biloko bana. Babodia ba bébé. Ah, papa yako fanda ko na yambi yo. Yako fanda papa to ponela yo. Tozo kata papa. Maman tala biloko bien. Maman. Ah, exactement. Yo.
Adoyoué, bonjour. Ça va bien. Lelo na komi na longwe na nga assistante na yo. Naza assistante à maman Chantal. Na ucho kata ballon tozo bele la ba client ba somba. Félicitations, plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Abi, félicitations. Merci papa na sepeli. Babi meninga ka bongo brisement ba otani nazo kata bilamba. Na sepeli mais journée de la femme papa. Na latité. Bongo so maliputa na zala ngote papa. Bongo aliputa. Journée ba maman. En tout cas papa nzamba zala na yo papa nzamba batelo kuna siko ozali na sepeli papa nzamba batela yo nzamba bato puya na tiaka mikosi na losambo papa nzamba batela yo po yo ni mto salinga nazala namona lelo boye nazanga ata mwa 100 fois kolia te bana bafele bazolia bien nzambe na sepeli papa nzamba batela yo. Et ils sont là, ils veulent te dire bonjour. Bonjour, bonjour papa, papa yo. Bana ba le nakata bazala wana. Ba ye ko assister maman bango. Bango na ni nakata ballon. D'accord. Akoma indépendante, asomba ballon na yé moko. Premier ballon, ezalanga mtakenda osomba parce que je me disais je n'étais pas sûre. Nena explica kao. Akoka kozwa tam susu mbongo wana ba 300 ba 400 asakani na yenango esili. Na kena sombi. Sikoyo akoma osomba ballon na yé moko. Ba facture ne yango. Yangoyo nakenda osombele sute si nakeko somba ba facture yangoyo mati ba facture yango na somba ballon asomba ba ballon na ye moko ndenga za boye msusu eza suna ndako a bomba. Pardon abomba mususu na ndaku net ndenga akati boye abombi mususu na ndaku après akati lisusu mususu femme forte non lekeli awa toza place ya oteka place na oteka toza na ndeko nanga mwasi yo totekaka na ye yeyo ngaye papa totekaka na ye nga mpe aza handicapé totekaka na ye asungaka nga mwa 10 fois bana bazolia tobikela biso mibale nga nde na nasu na nga makoki te ye moto aopesa ngai papa asoka te ok merci papa nzamba batelo papa pambola na luka soni mbongo nasoma bala basaki na quartier basaki eza te basaki namonaki yango $100 nasoma mpe bala basaki natia panie mosusu koto natiaka basaki na quartier na biso eza te balo basaki. Pardon? Ofele bakoma kosepela. Mama koma ofuta ndaku. Bonzamba bafele nzamba tika yo. Mama banga betela bango lisolo papa. Betela lisolo. Bamona onani te. Siko bamoni yo. D'accord. Merci à vous aussi. Merci papa. Merci papa na sepeli. Na sepeli papa.
Merci papa. Merci. Abatela pe bino. Abatela yo papa. Ngape na sepeli papa mbala liboso na mona yo. Mais na motema na nga na sepeli po lisungu yo pesi ezo sunga pe ngai. Ata mona 2 mois 3 mi bana pe baleloso. Nazala muta kosunga ngai te na sepeli papa. Nzamba batela pambulo vraiment. Tokomona na ka papa. Merci. Ngape kanisela nga papa. Ata na musika. Nzamba pambula yo papa na ngai. Soki papa na yeba nga makasi pona ni. Aningisa pena bite mama Chantal. Ningisega kuna pa. Oya lobi yango ne ya osana. Kali yango naso kaso mwende na oneta ka sete pa na ye parce que oya koloba. Problème te. Okomona ndeko na moko. Kaza mwana biso tuzo zaba mama fa yo kopesa biso ba mama. Papa aza mutu ya bato ozo comprendre eza babilo mosusu tolakisaka po bato mosusu mpe baza basungaka ye na mwa $10 na mwa $20 bakontribuyaka komona bakangisi boye te tosunga mutu boye intel soki place oye peut-être apesaki déjà mais alingi so ezala ebele babakiseli ye apesi ozo comprendre yango moni tolakisaka boye mpo bato bamonake non ofrandi na bango ekomaka eza te ke non opesi ofrandi na yo oyebi bisika ezokende te non ofrandi na yo ekomi tala ndenge na sepeli mama Chantal akoma femme indépendante mutu azala nani akoyeba bon papa lobi natikela bana na ye secret bamela sika le 8 mars opa msusu bakei Gigango bazalaki abazoya. Ok. Eza problème te. Baozwa secret na bango ya le 8 mars mama. Sombi la bango ba secret. Papa adoyu e mutati ndindi. Amela ba secret na bango. Mama Chantal, nakoya kopona ya ba bébé. Kobanga te. Na oya opona ya ba bébé. Chaque lundi. Vendredi to somba ka lundi to fula. Do era ka stoko de sombaki ezala stoko de sombaki exili na mbila za ndako na kuna ndako bizali sombaki na tête de bezali comme ça on a marre de le bien aussi va voir le ministère de tekele so il va jeter vendredi samedi dimanche au lundi to kanja félicitations maman. En tout cas musala kito ado yuwe osemaki na mabela bien maman Chantal yeyo akoma osomba ballon na ye moko caprice kite mutakenda osombele ballon premier ballon oui ngam na sombaka asaleli mbongo n'importe comment azui yango facilement et puis abebisi yango na yebisa ko na bi papa pesa nanto somba non ba ballon ngo to mona musala oyo sala musala ya ballon wana oto sombaka yango ekoma okata ba ballon ebele. Donc en tout cas merci beaucoup na bato basungaka yo na bato ba contribuaka pour sala musala oyo comme ça maman Chantal femme indépendante akoma pe osala moi lolendo na ye na famille pe akoma pe contribution pe apesa rape à cause ya semence oyo osalaki na vie na ye. Aujourd'hui elle est ce qu'elle est. En tout cas merci beaucoup à ceux-là qui te soutiennent, à toute la diaspora. Merci na bino tolaksaka boye po bomona ke musala na bino bo sala ezo kende na inventer ezo sala quelque chose ezo nourrir ba orphelin ezo komisa batu pe batu. Voilà pourquoi tolaksaka ezate que non po le boko à droite oui certes c'est pas utile mais c'est important.
de montrer pour qu'aujourd'hui, maman Chantal, celle qui ne connaissait pas la valeur, il y a ballon, ça 50, oh 2000, oh 200, 300, aïe baraté ndeni basumba ballon. Il y a banda otambola na babilokos. Aujourd'hui, à comment on cata ballon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Doyou et surtout Moutoumora Motema. Merci à toi. Lélo, Nayo Osala qui est assistante et pas maman Chantal. Vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec 2 chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales. Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamu, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance.